Mbote balandi nyonso balandaka Vision Hit TV yeyo moumbu na bino Nelly Merikani o amesana toujours kopesa bino masolo kitoko o tubengaka santabo. Mbote na nga mingi epa ma boss. Papa na eli sosuti. Papa na ngesala ke sengolera mona ramola na mon papa chéri. Nga benga ke sous boss, nga benga ka mon papa chéri que j'aime beaucoup. Yo peux nga papa abino bon. O nga papa. So na ebi so makamba sala nga. Olungwa kuna oya a. Taka ni Amerika. Une fille mon boy. Fille mon boy. Après ça ka réponse na miyano. Oya bat. Lelo nazo te abino pe kolobela bino na o etali mibali oyo bakataka bango sexe te. O to bengi na lingala musuto. Ezana bamboke belé na ba continue belé ezana mibali mususu bakata bango musutu na bango te. O selo coutume na bango o selo bon. Mais nakolandisa ma ngai moumbu na bino o na mesana toujours côté ya bino kopesa bino ba conseil na par rapport ya o etali nzoto o etali ba position na biso ndenge to lingaka yo mobali nga mwasi na kendaki koluka suks ya batu wana eza malamu obeza mabe. E anona ngai epa na bino na kolobaki eza mabe. Bino basi oyo bomesana kobima na mibali oyo bakata bango musutu na bango te. Lelo yoka conseil mo na opesa yo. Peut-être o nga na oloba eza oyo komelaka yo. Mais na sengi te okabwana mobali na yo. Peut-être biso boboti pe bana. Mais so oza mwasa maele meka komema mobali na hôpital na yebi te na âge oyo ya komi soki bakokoka te su musutu. Est-ce ça la marque? Je ne pense pas. Mais soki bakata ndima bakata mobali na yo. Pona ezala pona bien na yo. Non pona malheur na yo. Na ye lisusu koloba na bino baninga mbasi oyo balingaka mibali oyo bakata bango musutu te. Oui, osala sentiment ndenge moko na mobali oyo bakati musutu. Bango nyonso baza mibali. Aza na ta na ye. Soki posa na ye ya kosala eza indifférent te. Eza pete bokabani po yaza na musutu nda kokosiba mwasi tete basiba ka basi pe mwasa koma na zempe mwasa boti. Mais ba conséquence nde ezali. Pourquoi? Ndeko mobali oyo bakati ye circoncision na oyo bakati te ezani. Ndeko mobali oyo bakati ye musutu na ye nzoto na ye ezali bana. Soki bosene rapport tango abwaki mai ebimi abimi na kati na oui nzoto kolemba. Mais mutu na ye akozala toujours libanda. Osani ozwa papier opangusi opangusi bovandi bopemi soki azongi su makasi boko continue kosibana. Mais tandis que oyo bakata musutu te là bobandi caresse oui ambal au telema là au telema poso wana ezongaka ezonga nango vraiment. Donc ezandenge nini loko ne yango yo poso wana akozonga tina CA sexe na ya bimi normal aza peka ndenge oyo ya mundeko obakati musutu ezali akobima
bosa onyo so bosala akota na njoto no mwasi asibio asisi ko sibayo a verser omoni c'est le moment wana azo verser mai na bango ekomaka neti gel moni gel wana akomaka muselu omoni laka azobima na njoto na yo mbala moko akozonga na kati ya poso pona nini poso wana gel wana laka ozonga boye gel poso wana laka kozwa gel wana poso akomaka lisusu makasi laka ekosenga ki peut-être yo mwasi au verset nante vous allez na posa mobile vous continuez pona yo po verser pona ngai nayebi ke mwasi oyo basibana mobile na ye wakoma na asisa posa na ifo verser soki mobile atiki yo na posa au verset teyebi ke na kobima na bino na poko ko mobile mususu po asiba yo pona kako sisa posa wana parce que akomisi yo te mobile faut akomisa mwasi sika mwasi alingaka mwasi normalement sika alingaka il faut mwasi verser soki mwasi verser nde sentiment na ye ayokaka ke oui akokisi mais ekomaka mabe na ndenge nini na bandeko mibali oyo bakati bango mosutu te lere eloko na ye ezongaka na kati mai wana oyo ezalaki likolo na ye tandis que na mwana mobali oyo bakata ye mosutu osala nini okopangisa mai wana me ya ye ekozonga na kati poso azwi abombi omoni kobomba ye azobomba wana mai wana ndenge avandaka na kati azosala microbe yo mwasi okomi koluka osala deuxième rapport oui po yo mpo koma satisfait ekomaka siko pasi parce que poso wana akomaka makasi okomi obligé il faut okarese nde tokaresaka mobali po atelema mais ye ozotia ye boye azokita na ye na okita na mwa pasi ekomaka difficile soki mpo osala erreur soki okotisi sexe wana na kati ya nzoto mole bosala rapport poso wana akoki mpe kokangama na yo surtout soki okomi sec parce que biso basi tokoki osala rapport tosilisi opangusima ya mobali tozongaka sec lere ye akoluka aforce kota akoki kokangama tokangamaka na yango ablokaka parce que ya sako makasi lere tuta poso na yo ya nzoto ya se ya bomwasi bosali rapport bien mais po abima akomaka pasi kobima ne akoma na facilité yo il faut verser omoni ntango yo verser nde akomi azwi zei wana akoki kobima siko lere akangamaka wana soki mpe mobali aza mayele te ameki koforce eriske yo mwasi ozoka na nyonso wana lere mobali atikalaka avandi oyebi conséquence nini eyaka après bamai wana ndambo bageli wana ka ndenge ezongaka ekangi nini evandaka na kati ata pangusi oui abenda boya pangusi mais ebimaka nyonso te par rapport ya mobali oyo bakati ye mosutu parce que ye mutu na ye eza libanda okopangusa yango à l'aise mais ye azokota na gel ata pangusi mosusu etikalaka na kati et après esalaka nini eyaka kopesa microbe mobali akomaka na microbe na kati na ye poso wana ekomaka na microbe wana tema yo oza mwasi na ya ndako oza peut-être tobengaka chéri copain bokutanaka aire nyonso elere azokushaka na yo yo mpo ozozwa microbe wana epa na biso basi yango omonaka eyaka kosala nini epesi yo maladi microbe moko oyokaka microbe moko obela esilaka te bakoki kotraite oyo bolobi so ezongi batraite olobi so ezongi toi tu comprends pas okokolobaki le mosu eza mpona bakantine lelo tokomazwa raison mpo nazosangisa na bato toilette
Oh, pona na sokolaka ensemble na cantine na bato. Eza nango bato te. Eza nango pe toilette te. Oui, toilette pe sera micro. Mais oya yo, mwasi oyo akushaka asibanaka na mobali oyo bakate misutu te. O mata o kitata bobota 5 bana. Mais baka microbe o ezepana yo take pa mobali na. Soki nga na kosi, nga neli na kosi. Kende ko tuna munganga. Kende ko tuna ba minganga oya minene, o balandela ba soin njoto ba. O pesa nga raison. O pesa nga raison. Tangu yo pesa nga raison. O monika ne tandola nga muke oyo zotala nga wana. Numéro na ngeza wana. Numéro na ngeza na wana. Obengi nga na komema yo. Peut-être pas ya moto ayebi osala sona pesa na bato mususu bazana dowana bato mususu pe akotreto mezana dowana tayebi te kisi nini akokopesa mobali na yo pona esala ni soki po moni ça ne va pas solola na mobali na yo kende ba kata ye musutu pona bozala bien pona yo pe moi tozala bien pona l'état ke bakati musutu wana te maman. Je te dis la vérité. Au Rwanda, kozana microbe wani sila katika. Ata omeli bakisi ya basorti nyonso. Yo microbe wani zonga kaka. C'est comme microbe ango. Quand la toilette mutu pesaka yo, quand yo mutu zo microbe na toilette, quand yo mutu zo microbe na ba cantine. Babiso ba otu so na ba cantine te. Babiso ba otokota ba toilette te. Mama atolo bina kota su toilette ensemble te. Na che cantine na ngamo ko ndaku na ndusumbana na kikobwaka, na ndusubana na kikobwaka. Mais yo quand nous avons microbe. Donc conseil mon qu'on a fait ça. Bino ba jeune fille. Bino ba maman o bozalanda. Oyebi que bima na mobali mo ba kateni te oza elandenga mboka na biso bakata tete. Ebi sai papa soko linginga. Olinga venir na biso la bien. Ya ngai ya yo ya bana na biso to kufa vante. Papa to ke bakata musuto. Sina na ngolo te. Ataza mkolo avec après une semaine et ka ukanango yondeka mama supporter kaka yo mo yebi kale bana bazana te basala ni so bakati ba musutu akomi kali puta kaka on dirait moi si alinga sube sala rapasi na yebi yo mima kaka kareseka mobali na yo comme ndengo zalaka na kaka banda une semaine na supporter ngo kaka passe wana souffrance wana ekoleka nango. Mais quand même mobile na yo aza soin moko ya bien azwa nini wana na lobi na bino bae boyebi ke bobimana mibali bakata ba musutu te ngala pesi comme conseil soki peut-être kondimela ngai te kende na bopito ngala tina na kala bopito kende na bopito tuna oyo aza di domaine wana ako expliquer okande msunde ngala expliquer na ce moment là la fille là bongo ya yeba ti ondeni nazala émission nazo sala il faut na vérifier il faut na contrôler il faut na kota ka par-ci par-là na yeba eloko nini biso to ya ko pesa dino conseil na baeba yebite moi muke onga la zana o na kaboli na bino na yaka te pona ko pesa buzoba na tinda yo kende boy kushaka na boy salaka na boy salaka na boy te. Moni oyo nga nazoloba na yebiki ezokota na ndako nyonso ezokota monde entier même kana Congo te même pas na Paris même na États-Unis même dans l'Europe partout soki nga na kosi boza wana ezana bamboke belé mibali na bino bakata bango ba misutu te donc conseil gratuit no pesoka yango wana soki pe omona ke yo mwasi okoma na ba microbe wana eza parce que mobali na bakata musutu te donc ikende koluka balongola musutu wana soigner mobali na yo pour na beau vivre longue vie parce que soki yo landi kaka ke eza condition na ye eza nini na bango mboka mama yo mto okufa vandi yo okufa yazala no ba sentiment nzoto ya tantine yo kata vie a continuer ko coucher na basi a continuer ko siba basi mais basi wana
bakolela peka oyo lili ya ngai ene tando na bino mokie oyo pona ko pesa moi conseil oyo oyo kanga ekozala bien soko yo kingati ya même osali nyonso nazwa ndaku toilette ezala na kati ya douche na kati ya chambre na okozwa ngo kaka po ezouta na toilette te ezouta partie ya mobali na yo tango ye chaque jour akushaka yo gel ezonga na kati gel ane bima te ata tiebo pangusa tia bimisi mo ekobima nango mais ndambo etikalaka ndambo alele rezovana des faut raisonner mama zala mutunetinga zala na place nanga banda botamaki soki lelo mobali naza na 50 ans na 50 ans wana sali asa coucher combien de femmes abimisi combien de mal ce qu'on raisonner chaque mai abimisaka mwa ndambo ya mai evandaka na kati ya poso wana kusha combien ya salite eza na kati ya poso wana ce qu'on attend wana yo vraiment ndimiki ya po meli docteur mo boye aza kuna asalaka biloko ya bokope silisa microbe mama okosi kobebisaka mbongo ata na badocteur 100 microbe wana esilaka te po lelo melikisi lobi melikisi nsima lobi aoya okushe nango ozwi microbe donc microbe wana eza komultiplie mondi ezala te babateri wana ezokola ezoya makasi donc esila nango te wana ezali conseil mokie oyo ndeko na bino Nelly Merikani ayaki kopesa bino na etando na bino ya mokie oyo tobengi Vision East TV oyo epesami pa pos mon papa chéri iti Kasai ye wana papa mo aloba te papa moko bon yaya ata baonyokuna région nanga osepela ozwa boss mo donc tino tchabo na pesi bino bambote bele bino nyonso bozwami bisika bozali oyo balobaka français na pesi bino bonjour oyo balobaka balobi nini kisonge mujano mujano oyo balobaka kisakata ambombo oyo balobaka soki kishinois yingo biso kotovani na Chine te biso kotovani na badubai te tokoyeba ndenge nini topesi bino bambote oyo nyonso bazali na betando nyonso nayebiki États-Unis jambo boloba swahili États-Unis boloba swahili napesi bino jambo enu bao nyonso bazali na betando nyonso napesi bino nazongi na mboka na nga moko Nelly Merikani lelo na suki wana oyo nyonso azali na bakestion ya kotuna na yambaka mutu nyonso kaka numero ozomona wana benganga kota YouTube kota Facebook okuta ngai question nyonso kotuna tokozwela solution soki saji ya kozonga na etando na biso ya mike mpona kokonseye yango tokozonga soki ezaki topesa yo direct na telefone tokopesa yo na seki lisusu na pesi na sima caméra na biso notre cordon notre cordon mon cordon naza fier na ye mobala molai makasi te neti nzete te molai mobala nzoto mikie tai obino mobubenga maneke ye moko Cédric Kalemba ba bisou esiko zwami tara papa bana mobu papa mo asolola bien
Cédric Kalema. Mama na bosanité. Mon papa, mon colonel. On a les loups, on a très fiers na Kinshasa. Au cas de problème. Ha! Au coca. Au coca. So bino boza bandoi te, Cédric Kalema za na ndoi na ye quoi. Bino boza bandoi te. Neti nga Nelly Mérika na za ndoi. Nelly kuku. Taka nga ndoi kitoko. Cédric Kalema pesa ndoi. Mais non kizu. Taka ndoi na ya za nani? Mokondi. Mon colonel Jaromé Kalema. Cédric ya yo lekelinga te ya yo za mokonzi ndeni te na yebi ke yanga pe Nelly femme d'affaires mo ya makasi na pesi bino mambote sike ozwami na pesi famille na ngai moko famille Amerikani esike ezali bambote mingi na pesi bebe na ngai Sephora Kasusu Amerikani bambote na pesi mwana na ngai wasala ngai L'air balé beta makana oka bisengo wana na pambole na babale belé na babie belé Jonathan Jonathan Bolingi Amerikani Bolingi skoza na club oki na pambolo vena na babi mama leki na tanti na yo na zana na pambolio mutu nyonso oyoka ngo yesa Bolingi ke na pambole na babi ata une équipe nationale chabino babi na pesi ya na ngamoko ayamba Amerikani pangi apesu mbote belé ba gros bisous na bino ciao.